1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, symbiosiki. Shana banane sana, shana manana mayana saka. Mbote bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino ba bozuli bako ya kotala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bungate lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi bile na bandako boza kozelango film na biso ya sika yango yo kasi bandaki koloba peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code à mbongo code à moto osimbi oziki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola bisika biso bokota la biso topesi bino merci kasi ba mama ki sasa pe na bosani bino te merci na ba mama Changu Lukunga Funa Moamba pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux to pe na nzela ba chaîne na biso to pe na ba plateforme na biso topesi bino merci na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso ba kota la biso mokola lelo bango balobaka Malebo yoka kaba maman biso pe ba bon tonton total kayo merci to pesi pe merci l'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa na pesi merci na tigete film auto kotala lelo film auto kotala ezala film ou ko apporter un plus la manière de voir les choses na biso na lobaka tango tala ka Malebo Jessica malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi yomona makam oyo pasteur ate akayo biso to ka ko compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que okoke nango wapi okowela nyosa mokili suka okoke nango wapi tika mona mokili oyo pourquoi kobomana pona biloko mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi deveni bebaki kore ekendaki benga esi Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film na TV moi to rediffuser un film à tout moment ezalité kende kaka siko na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner tiki la biso pe moi j'aime et ko sala bien merci pe na bino boko tala biso na bosanité boss Ibra Malebo apesi mbote esika ezwamio Malebo apesi mbote yo pe moto ko tala biso to pesi mbote kasi to sala ndenge nini tout ça la ndenge to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion tu as la film à sikati kasi insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na c'est écran kanga yango photo ceux qui pobosani benga male ni nyango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwamio papa tombolité yebisa papa biso to tombola ka maboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango eye ba kotona ya ba santu badia satana ya ba koko yuka Oyo bombelinga dans le fissure. Tikanel Soko, Kabinelu, Zambe Koko di Koko, Masolo Tali, Masolo ya Komorisa Nzoto, na double promotion, veut dire double promotion nouvelle technologie, ya machine laser, makamu ya kolela, esilia, machine laser, eye, na solution, pona kosilisa, ba problème nyoso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, keltos, peba cicatrice, ba tatouage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala jamais de si, onyokwa mimingi, ne ba keloïde, to peba cicatrice, evimaka yo, ba kaka yango, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, oko détruire, ba cellule, keloïdaire nyonso, machine, peba produit ya kitoko, epesa melibino,
ça. D'ailleurs, veut dire, oko makai ya guitare acoustique, et bongo bino batu oyo, ma belle et quoi bino le coin la chaussette. Bon ben sa biso confiance, et kozonga sa problème qui toque le col au jana. Kaka, na cabinet nous cosmétique, na variété besoin de wawa, ya ta métisse, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mine comme jaune, yaka awa, na cabinet nous. Et bongo likambo, ya fiche la consultation. Et ça na 10 000 francs ya pamba. Pour tout le monde, cabinet nous. Et zomi wapi, na première porte africaine, na commune ya lamba, na ekeko muki africaine. Oza mo me topé. Pour ma besoin numéro zali, affiché, le canabino. Film na biso yango ebandi. Deuxième partie, peut suite fin ya film na biso ya Batela Kabana avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosakate na bandaka pe na silisaka kaka ndenge na nakaki yango yo kasi na lobi zala concentré parce que film oyo tozokende nango lelo kaka ndenge za boye tozosisango lobi ozelaki yango ya mingi mitema se ekomaki moto nganguche nde ekobanda lobi. Merci na bino banso bo réclamaki nganguche. Merci pe na bino oyo boza vraiment connecté, vraiment boza na biso chaque fois tozotuna mituna boza ko répondre na lobaki pe na bande lisusu biso awa dédicace ezalaka mbongo te soki totuni mituna yo ya nola na mituna soki verset epesami tanga verset ibisa biso comprendre nini na verset biblique wana comme ça tiki na kombo na yo tango tosalaka sélection bakombo nde kombo ne kotangama kasi tolakaka moto te ke tokotanga kombo na film boye to pe film boye yo landaka kaka ndenge oza kolanda nde okoka kombo na yo. Merci kasi to continuer film na biso to si sango kaka ndenge na lobaki. Alors zalaka toujours scotché, toujours branché awa la chaîne na biso ya Vert Pâturage Télévision kanga programme na lobi chaque jour 13h15 après journal P21h koraté yango te ce que bungi programme benga Malebo na ko biso ndenge mosala po otala film na yo. Our new home. This belongs to us. It belongs to us. By God's grace. O ndako ya sika na sombi. Bébé, oya biso. O ndako ya sika na sombi. Te bébé, nazo ebate na réagir ndenge nini. Na sepela to na kuya, nazo ebate. Bébé, na moni ba faire comme que kitoko. Yeah, bon boulot. Tu nazo biso misala comme kitoko. Ezotambola bien. Tala, depuis Malebo akoma ko salela nga promotion. Nzambe apamboli biso na kati ya kimia na silence. Alors, nga pe na kotonga bomo na biso en silence, chérie. Je te ferai découvrir des choses. Je veux te rendre la plus heureuse de femmes. Tes bébés. Nazo comprendre te. Banda to la bukaki ozo pesanga ba cadeau cher. Ozo combler nga na ba surprise. Je sais, je comprends, tu veux me rendre heureuse, chérie. Mais est-ce que niveau quand tu comme balamo quand tu l'as plutôt changer niveau. Bébé. Il y a Nzambe à répondre na ba lo sambo na biso nyonso ba jeune ba nuit blanche ba likolo ya ngomba tala Nzambe à répondre biso il faut ça on t'assure et ça biso Nzambe pamboli biso je suis sûr que tu connais pas la place na ebisio quand tu nazo tongisa na piscine réellement chérie oui na ebisio nyonso ozala kitoko na osala nyonso pour na rendre confortable te chérie. Nana sali bisobwe. Nana sali boye. Yesu Kristo. Oh Nzambe nangai. Wow, Nzambe nda pamboli biso. Bébé oh. Oh bon mengo tuni nyango. Maman, tunaka papa, bongo tozolia ewoti wapi. Alors to sambela Nzambe apambola papa, pe abatela biso na kombo na Yesu Kristo. Pour que butu alelo ezalama butu ya kimia, butu ya repos, paix ya bonne santé et Saint-Esprit a accompagné biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alors, kende kolala. Nalina mona na iPad na maboko te. Maman Zela. Nazana loko moko ya koyebisa yo. Ezotungisa ngai maman. Mwana na ngai. Na sepelaka te soko komo kangelongi boye. Eza nini yango? Te maman, eza propos ya nini moko ya mabe na yebisa yo. Yebisa nga mwana na ngai. Naza mama na yo naza prête ya koyoka nyonso. Donc tokendaki na ndoka ba blessed azai kolobela kaka nyonso a propos ya magie.
Et puis azaki ko sala makambo ko ya bizarre vraiment. Hein? Magie. Ok. Peut-être botala ki on a TV, Tony, nazo comprendre le teto, mais bien sûr ya bana ya magie. Magie ya nini? Maman na yebité. Mais ya lobaki ke eza camarade imaginaire ndende mtazola ki se ba biloko wana. Hein? Camarade imaginaire. Oui maman. Alakisa ki ngape loko mo ya mabe. Loko mo réellement vraiment ya mabe maman. Loko la nini mona na ngai loba. Loba mona na ngai. Video ya mikolo ya porno. Hein? Video ya mikolo ba porno. Te ngol bani par là ki ba porno ngel bani ni botala ki ngwapi. Alakisa ki ngonde nini ndopela ngai. Oui maman. Na mona ki batu moko bazala bilamba te, c'était dégoûtant. Hein? Bagina bilamba te, balata ki bilamba te. Jemima. Oza sûr na makambo zolo banangai mwana nangai. Alobaki nanga que camarade nazo PC pouvoir. Yango moninga na imaginer de azola ki se biloko bongo. Maman, naza na posa que de sukuna te. A force ki ngame na juré maman la kanga ki misu na tala ki nanga ba vidéo wana te. OK, Jemima, talangai. Est-ce que ezane loko moko lisusu te? Yebisangai. Ce que loko moko ya mabe salama ki kuna. Yebisangai. Ou le cas qui entre yona na camarade na yokuna. Yebisangai. Maman, alobaki lisusu que asali alliance contrat na camarade ne imaginaire. Kuta zala ki prête ya relaxangai. Maman nazo banga. Dans la posa ko sangala ya ko sakana susu na yete. Te Jemima. Ko banga te. Ko banga te. Donc zawana okokota na alliance mon côté ya mabe. Tozaka na alliance na Jésus Christ. D'accord? Oza mwana ya lumière. Misu na yo ekotala ngomba ndenge kaka makomi ekomi. Misu na ekotala ngomba pelo biko na biso ekouta kaka se na ngomba. J'espère que maman aussi likité. Te na silike liote. Oza mwana na ngai. Tala. Kutu naza reconnaissante. Merci na ndenge yebisi ngai nyonso oyo. D'accord? Je suis tellement fier de toi ma fille. Continue ko sala makambo malamu. Continue ko lobaka vérité na motema na yo. Alors ngai na ko soana tantine débit pour ko na yeba ndenge ni to ko trouver moyen pour na ko bongisa ko soigner blessed abonga. Je te promets to ko landela likambo. D'accord? Yaka to sambela na sujet o. To sambela propos nango. Est-ce que yo o partageaka na bana tellement aussi ma fille mingi tellement comme trop d'histoire na bana bakoka ko absolument sous makambote pour papa au comme lion maman au comme tigresse na ndako solo la kana bana pesaka bana opportunité ya ko yebisaka ba pasa mitema na awa mwana azo solo la soki pena ekeko soki pena poupée na ye na mwana popi na ye baza ko beta baso masolo te ngana ko défendre yo te ozo ndima te ngofanda na kiti na ngai te parce que yebisanga pourquoi ngofanda kaka na kiti na ngai kiti ebendami yango moko mama oyo mama leki na ye azotala na musika kasi kobosana te mwana na ye esi abetelaki lisolo Jemima esi ayebisaki likambo sur blessed ozosolola na nani na mutu te maintenant na bendi kitio na sima boye ozo solola na nani kuna camarade nanga imaginaire webinini kendo bengelanga mama na yo est-ce que mama leki akozwa courage ya kobeta lisolo ya mwana kasi na ye na mama na ye parce que yesi ayebi mwana na yebisaki makambo oyo ba partageaki entre Jemima na blessed maman kodutaka na nyonso te yo kaka kokotela mwana na yo sala mbangu ko nazoya moninga na ngai ndeko na ngai nazoya désolé naza kosala mo eloko moko kuna na kati boni siko olobi nini nini yango pourquoi le monde komi boye obebiseli mi pourquoi ezali kambo etali blessed te kaka siko tosala makambo ko étrange olingo loba nini par là abandi komi lobela ye moko ko solola ye moko na tuni ye ozo solola na nani alobi wazo solola na camarade imaginaire na ye osare me obangisi ngai mpona eloko ezanga ntina boye wana eza nango grave te eza wana problème abana makambo abana bazalaka nango kilelo est-ce que Jemima azalaka na camarade imaginaire te blessed mpe kaka ndenge moko eza nango grave te rien de grave débit oyo namoni
eza jeté eza lisolo ya film ya malebo te ezalaki vraiment étrange blessé dans solo la lokola solo la moto aza réel moto mana bon moy boye piton na tuni façon répondre ngai eza blessé donc na yebité blessé do na yeba yewana te je pense que eza gravité moto nyoso ya biba na ndenge bazalaka na ajwana bazalaka na mo ba ami imaginaire donc c'est pas grave tala zela na vérifier même na Google na tala non psychologie ya bana ndenge zalaka soki eza problème lelo bana bazana ba ami imaginaire zela eza problème te ba 65% ya bana o ya âge na ye bazaka na ba ami imaginaire est-ce que Jemima zakana ye azana camarade te ami imaginaire azalaka na te débit yokangai mais ni nango za jité boy moninga nangai te est-ce que si nous osons ozo défendre mon na yo ozo comparer na mon nangai mais oyo ce que zo lo banini par rapport à la vidéo nga kala ki sa Jemima ba vidéo d'adulte ba porno ongolo banini par là lubako netike ongolo banini par là que blessé nanga alaxa ki Jemima ba filmer ya mikolo ba porno te zela non zela yokanga calmement Jemima aibisinga nyonso abetelinga lisola nyonso olekaki ye na blessé alakisaki ba film mabe na kata iPad na ye pe ayebisaki camarade imaginaire na ye yem tatindaki atalaka ba film wana Jésus Christ te osari me wana les étranges jamais atkala ko sala eloko ya bongo liboso atkala ko sala ngote est-ce que vous êtes sûr naza sûr j'ai ma ko sakate moi nanga za ka lokutia te est-ce que moi êtes au vérifier tablette na ye tala zongo na butu tanga lalaka vérifier makambo tozoloba vérifier historique ya ba si tu as visité ki koyeba pour comprendre na yebité c'est juste que nandimela ka mwana nanga kakenda ka banzela mabete asala ka makambo mabete mais si ko akelu kabilo kona wapi ata tellement jeune trop jeune pour na makambo wana yango loko nazoloba na yo mais ka au vérifier contrôler ye tala pur peut-être ami imaginaire azo manipuler ye te makambo komo lobe komo bangi sangai izo bangi sangai parce que ça na sensité nazo ça l'effort ya ko comprendre ngo mais ça na sensité blessed azalaka bongo te jamais je pense qu'à kosala makamba bongo na lobi te que olo bakaza bongo na lobi mais quand on vérifie parce que bana ndenge bazo kota na ba internet ba publicité pornographique et apparaîtra à tout moment alors bongo ba cliquer ka pona kolka koyeba kotala yango zo bebisa bana na biso lelo to contrôler ka ba iPhone na bango to contrôler ba tablette na ba Android na bango to pesa ka bango parce que influence mabe comme kota na mwana na yo blessed tala ngana lingaka yo nalingaka pe blessed parce que ça lokola mwana na ngai mais essayez de résoudre problème oyo parce que Jemima na koya ne awate aska na blessed tant que au résoudre problème oyo te na ça désolé na ndenge likambo ne salamaki awa tala na ko imaginer likambo boité comme la mwana na ngai mais réellement na ça désolé na ça vraiment désolé te en tout cas na kolandela likambo na profondeur te sala yango blessed te atala ba film ba porno et mikolo et na zone di melango te isa inimaginable maman est-ce que zolanda matéya oyo malebo za ko transmettre à travers ba film tango za ko tala tango za ko sepela yebaka matéya nde tuzo pesa awa yango na tuni maman yo talaka wapi otalaka nini landaka toujours malebo parce que makamba malamu eza awa olobi combien 25 millions, d'accord. Ok, na routine de l'ango. T'as la kobosa na terre. Kobosa na coli à moi c'est ngati. Kobosa na roté. Ok, semaine prochaine. Ah, d'accord. On est bien na routine de l'ombongo. D'accord, na routine de l'ombongo. Ok, problème té. Na routine de l'ombongo. Ok. Chérie nangai. Colis rokoma semaine prochaine. Ezo utapa ya nana de nana star motem ya leader star Kabuya. Bébé, en tout cas, tu me gâtes tellement. Bah cadeau, bah surprise. En tout cas, et aussi la pété. Nous avons apprécié en gros. Bébé, tu mérites plus. Tu mérites mieux. Je te donnerai plus. Tu es mon cœur. Mais réellement, nous avons vraiment la poussa kutuna pour na yeba. Parce que quelques jours passés, tout ça qui n'a pas de difficulté financière, hein, le passé n'a biso. Je sais, chérie. Je sais. Et c'est juste que nous sommes un peu curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nine les qui? Hein? Oui, permettre que vie n'a pas changé. Parce que bah cadeau, bah voiture, lopango, nyoso.
bébé nayebisaki yo déjà eza ngolu ya nzambe, grâce ya nzambe, c'est la grâce de Dieu. Parce que miséricorde nzambe eza tellement infini qu'ils ont continué kozala liko na biso. Ok, d'accord, je comprends. Mais ça n'a pas ça au solo nanga vérité. Pardon, yebisanga clairement. Ko utiliser la français tena ba verset, hein? Bébé, grâce, c'est vrai ça en français, mais eza maloba nzambe, eza mabongsa nzambe. Est-ce que ça suffisant pour na yo? Ok, na comprendre en gros. Mais physiquement, physiquement parlant, d'accord. Tu sais. Ozu ba fond wana wapi ba capital wana tala nazo ebisa yo makambo tozoloba et ça physique mais c'est vrai ça lié na spirituel na biso za nzambe parce que l'Éternel Dieu des armées waza likolo ayoka ki kolela na biso pe apamboli biso bébé ce ko bosani te na bosani te tant tozaka na eloko te ko bosana te chérie nazala ki paresseux te et puis na fandi saki kimia te na ziki zololote alors ngolo ekutani na ngai yango tina lelo onyoso tozo vivre ngo zela kutuna ebisa yo chérie zela siko bébé est-ce que zela loko moko singe na yeba na kati makambo na bébé n'explique ki yo déjà n'explique ki yo ngai na zinga ba projet na zalaki na makambo sala na kotaki ba CV na ndela ba contrat OK ba contrat kasi yebisanga o wapi kasi zo futa mikolo yo bébé comment na ko bana ko expliquer makambo nyonso na biso eza bola mwa nzambe eza chimie te eza calcul ya mathématique te bébé eza technique ya bonzambe na kokuta na kata bonzambe ndingi nini bébé est-ce que ozo sepela na fiote nazo sepela est-ce que ozo ndimela nzambe te comment est-ce que ba humain nyonso nzambe abosanaka bango to likambo nini metala tango nzambe akatisaki bana Israël ebale wana est-ce que bazaki capable de expliquer que ebale rokabwana bébé wana sa Bible oui ngapela tanga oui na yebi mais est-ce que ozo douter que ngai na za bosseur te est-ce que ozo douter na ba prière to sambela balo sambo to bunda bangomba to mata bébé est-ce que ozo bossa nango chérie nzambe alakisi biso bolamu na ye bébé eza juste que ningina s'assurer que tozo sala makambo malamu na nzela bébé nazo sala makambo eza na nzela parce que papa nanga aza likolo nzambe na bomoye ye jamais abosanaki biso ya pamboli vi na biso parce que atindeli biso grâce moko spécial pour na bomoye na biso na ndimi yango zomona que nzambe alobaki il fait grâce à qui il veut quand il veut comment il veut malamu kasi na yoki eza nango makambo kote ya wati te ezo ndire net ozo douter na nzambe ke nzambe akoko sala te est-ce que nzambe avant sala esenga singa permission na yo pourquoi tu doutes na yebi ke bele ba ko douter mais bolamu nzambe leke bele tala tika te doute wana kufa pourtant nzambe aza ko sunga aza ko sala bangunda na tso ba ko koya ba ko kata maman infection chronique eza ko sila te ba ventre pas si stérilité yaka et pas ya docteur Jack Vassila na avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu référence station Bongolo na avenue Force topo lingio benga docteur Jack zwa numéro obenga docteur Jack pour que on soit rendez-vous bomba ka maladie koboko la kapé maladie eza mabe zwa numéro 080 19 77 77 2 nasuka na lobby 080 19 77 77 2 nasuka wana ozi docteur Jack maman oui ma chérie je pense que c'est tout sambela pour la blessed sikoyo je suis d'accord ma fille mais tout sambela nzambe abattre la libota na bango parce que j'ai confiance en Dieu nabi que nzambe ndia ko sunga bango ba résoudre ba problème bazanango alors tout sambela to déclarer sikoyo to déclarer nyonso oyo ya mabe oyo ebombami te batami na kati ya ndako ya moninga na ngai tika ete nzambe okota kuna opikisa ndako wana nzambe ekota parce que liloba na yo ekosaka te kaka siko na kombo na Yesu Kristu na kombo na nzambe na bomoi tika ete nyonso eza démoniaque na kati ya ndako wana epikisama tika ete délivrance ekoma sikoyo délivrance ekota tika ete nyonso ya mabe ekweya ekufa Saint-Esprit kota na ndako moninga na ngai songisa ordre bongisa nyonso ebebaki nyonso ekundamaki epindwama ya mabe nyonso ekufa nzambe Saint-Esprit na yo ekita kuna ekundama ekota na kati ya ndako wana ebatela bango awa mama nzoka kuna bakosambela mpo na ye awa mama lamuki blessed kende kolala
Mama ye kokuta blessed. Akobina ye moko na katikati ya butu. Est-ce que maman akobanga? Topi akozwa courage. Soki omoni eloko ya mabe, belelaka Nzambe, belelaka Yesu Kristu, oyo andimaki kokufa na ngomba ya Golgotha pour que biso tobikisama. Est-ce que olandi nalobi belelaka Yesu Kristu? Oui, maman. Yes, On est allé it's a seed of graine ya gratuité. On est allé bolam. Ouais, natindeli 100 millions de naira. Pour na bolam sala salangai. Oui. En tout cas, on est allé manière nanga ko récompenser bolam nzamba salé langai. Et faut ça. Oui, na apprécier générosité na yo na motema malamu na yo. Mais moi na zwa, na ndima mbongo on est allé té. Parce que nazo yo kama be. Nazo sentir ma be. Soki na ndimi ozo pesangai. Nakozwate, désolé. Nasa capable de kozwa mbongo wana te. Te, na maman, ezali manière nanga ko bodela Nzambe ya kosenga merci. Il faut ça. Mbongo oyo ekoki kozala prouver te naturellement dès ko gagner yango. Et si gagner les richesses wana wuti, yeba ke et puis maman kakimia te na kokondi mango te. Te maman, eza Nzambe nda pamboli ngai. OK. Na 5 yo. Na 5 yo osambela. Ngai na koko zwa mbongo wana te esprit na ngai saint esprit zo boya na zwa mbongo wana yo kanga e fosa richesse nyonso o ezwa makana ndenge ya mabe yeba ke tumbaka lobi ebomaka lobi alors zala prudent zala très prudent s'il te plaît zala vraiment prudent zala prudent d'accord maman au revoir madame au revoir mon pasteur est-ce que basel na Nzambe pe bolandi libonza nyonso tozara kaka bongo awe ki parasusu te bayanke kutu baloba $100 euti na poche nganga na $100 euti na poche pasteur ezalaka nyonso to moko na échange tala natindeli maman pasteur 100 millions de naira aboyi mbongo na ngai mbongo na ngai natindeli 100 millions de naira nanga aboyi yango otindeli madame 100 millions de naira mais pourquoi aboyi yango alobi nini alobi te eloko moko mabe ado ressentir mabe que naza ko expliquer te bo mengo na ngeske uti est-ce que vous pouvez imaginer 100 millions de naira ba te bele ba do sambela ba do gêner ko to na mbongo wana ya boyi pas juste par fierté te peut-être ça na ba raison na yo esali ke abo ya mbongo wana comme tout ça maté peut-être c'est que on comprendre parce qu'il y a ça moussa na Nzambe bébé nyoso eza bien et ça na ba tout basala Nzambe belé pas comme on est fier lo lendo mais miso so bandi ma rappelle les pamboli abatu te il faut ça koloba bongo te ozo le blaza pasteur na biso oui eza pasteur na biso mais hasard orgueilleuse. Comment est-ce que les pambola moto se sengela suspecta kango? Est-ce que moto se sengela expliquaka ninga gagner bon mengo? Est-ce qu'il faut expliquer nya so ninga liaka ninga vivaka? Pasteur sengela ba nya so wana yebisanga Eli nana lesaka Eli. Est-ce que ça corbote siko soki ngai nzamba tininga corbo pa lesangai? Est-ce que ça mabe? Est-ce que expliquer ba so ninga na gagner mbongo? Bébé exagéré wana musena Nzambe bébé na kopesa mbongo na l'église mususu bato bele basepelaka kozwa mbongo euti pa bandimi na bango mais ya minimize ngai te alobi bongo te mpe koloba mpe bongo te luko ndoyeba ntina nini aboyeli mbongo wana kozwa baconclusion na yo moko te luko yeba nazoyebisa yo luko yeba kokendongo bongo te chéri ok yaka tokende shopping na biso 100 millions de naira azoboya mbongo o aza liboma te bébé tu es tellement jolie azebisa yo mbongo na ngezo sala misala tala mwasi na ngebu mbongo ezo solo la ezo sala misala basali na Nzambe est-ce que toyoki omo kudu namoni obimi na prison est-ce que y a malédiction na yo oui bien sûr et puis na kozonga na prison na te parce que famille oyo ya mbinga kitoko ba ya mbinga à bras ouverts en tout cas na super moninga sika comme on est blessé do comme on est blessé de moninga nanga sika o te est-ce que yebi richesse wana ya molili ndenge yaka ozo pesa bango mbongo ozo pesa bango bloc ebele est-ce que bango ba yebi o pesa ngel bango ba pesa ni chance na yebi ke mutu wana zo mbongo azo gaspiller azo dépenser yango cupidité na ye kilo koso na ye abo mengo ayebite mais ngai na kozo bo mengo na ye na kozo bo moyi na ye parce que fonga porte d'entrée. Bien sûr, parce que Sengeli que oyebi bien Sengeli que sacrifice Sengeli salama rien pour rien nyoso Sengeli efuta mambeka awana kata makambo oyo to salaka est-ce que landi
balobi rien pour rien blessed et comme ngonga ngonga ni nyango papa no esengela kufa pourquoi parce que a goûté à les richesses ya bondoki na biso ngai omoko du na koko fanda boete sans pourtant pena zo quelque chose en retour parce que richesse nyoso oyo moto azwaka suka nango ereklamaka makila te kolba bongo te esengeli tolka solution mosusu te solution mosusu ezate papa ne esengeli afutama na makila ata sacrifice pe ngonga na ye ekoki aussi alie bomengo ekoki d'accord tala ndenge bana na biso bakabaka biso na bandoto kebaka o fungola miso malebo alobi kaka moto moko na bomoi oyo akoki kobomba yo eza kaka Yesu Kristo. Wapi telefone na ngai mama olingi obongisa loposo obongisa taille yaka na première porte africaine. Bébé chérie naza vraiment en retard na musala papa kaka ko travailler les affaires. Pourquoi vous avez kende papa sengeli oyo kanga ko kende te na sana réunion sengeli na sala na malebo zo zelanga poto signer ba contrat sengeli na financer to solo lango soki na zongi te papa lelo ko kende musala te na kokuta no na pokwa o mokudu alobaki na ngai yo ko kufa parce que apesa ki biso richesse na ye biso pe sengeli to futa makila yo sengeli ozala sacrifier en échange ya richesse o apesa ki biso na sana posa ko perdre yo te papa o ko kende te o mokudu alobaki bongo alobaki yango comme tout ça maté we ma fille ma chérie na kokufa te d'accord papa na yo akokufa te papa kozala bien d'accord bébé tala est-ce que si na lobelo likama na sale lango te fais confiance à ton papa na kosale lango na kokufa te papa kokufa te d'accord na kozonga bonne santé bien important bébé oui ina ngozoleka bato zelo kuna na mutuka bandakala te lo côté c'est juste que quand mon ngozoleka entre père et fille quoi d'accord na moni papa kozonga tanga ko musala kozonga tika kine réunion malebo zozela ye pas que nous sisa réunion na bango oza partenaire oza na produit article topé activité olingi eleka na tranche na biso ya malebo movie club cinéma benga numéro à malebo topé benga carrément numéro ya chaîne ba porte na biso zali polele komi lobela yo moko te ke ba kozala cher benga oyeba nano sala lokola docteur Djibril ye kuna za ko soigner ba kéloïde maman bongisa loposo papa o soigner loposo na yo oza pe na solo monoko sila kate yaka oto benga ka mauvaise haleine yaka na première porte africaine et pas docteur Djibril na non cosmétique thérapeutique yaka ozalo biko lobiko no ezali wana awa papa et faut ça azobenga papa na ye allo papa et papa décroche yamba ko papa yamba allo il faut ça mona na ngai allo papa na ça na posa ko tuno quelque chose naibi ko ebisa kinga ke omokudu akoko pesa bomengo oui il faut ça mais pourquoi tu continues ko tuna nga makambu kaka sur ba divinité na bondoki wezaka na mboka wa te papa est-ce que ça ne loko moko sengel na yeba eloko moko ebombama. Oui, ce que l'on bien casse, yeba na bisayo, au moins pour doit pesa richesse, topé longue vie. Na yebi papa, oyebi sakinga yango déjà liboso, oyebi sakinga yango. Mais yeba, bato ba utilizaka, au moins kudu pona bomo ina bango mila awa na mokulu, na mokili plutôt, batika la ka pauvre. Mais ba oyo ba luka ka richesse, bango ba umila ka te na mokili oyo. Papa, oza sérieux? Mais ndenge nini au moins kudu akoko pesa bon mengo et puis ba conséquences dans la cima. Oui, bien sûr. Bato so balia kambongo mokudu, ba umela kate ba sala ka 5 ans à 10 ans pendant que yazo pesa aux richesses. Au mokudu so qui a pesa aux richesses, yo sengeli o pesa ba sacrifice humain. Donc papa, ndenge zawana bomo esengeli futa mapona richesse. Oui, mutu nyonso oyo alia kambongo mokudu esengeli efuta mana makila. Et faut ça. Mona nangai. Est-ce que yoki? Papa, oui, nayoki. Bon, moi, c'est un bien, papa. Moi, c'est un bien, papa. Na ko rappelé dès que na recommande. D'accord. Merci, papa, pour la belle information. Il faut ça yoki. Bato nyonso balia kambongo ya mokudu bakufa ka 5 ans à 10 ans. Kita na motuka. Wana vo mokudu za koyebisa ye. Kita na motuka sikoyo.
kita na motuka sikoyo. Est-ce que oza kolanda allez katisa nzela katisa balabala azo comprendre te a commis procédé stressé embrouillé ba ebisa katisa makadam motuka moto ebeti libanga. Est-ce qu'à ko survivre ke baka na mbonga moyeke esprit elobi na ya kita na motuka akatisa prince akatisa nzela akatisa makadam ye wana batutie moto epanzani likola libanga. Madame en tout cas na taliba vidéo surveillance aux en la katia quartier et puis tu comprendre ndenge nini accident et salami mais tout ça l'ignon so moi to luka to mona moto atutaki mobile na yo azate mais to meko tuna ba témoin bazala ki nzinga ba bisi biso que pe ba confirmer que motuka o etutaki mobile na yo motu moko te azala ki na kati ba kutaki en vide. Comment ndenge nini makambo so balange koko sala mandenge nini comment cause possible? Mais tu n'es pas vraiment, si tu es bien noté. Mais en tout cas, tu dois continuer l'investigation parce que c'est tellement étrange. Mais je vous promets, tu kanga mutu oyo asel mbal no bongo pe, tu koyelo information positive par rapport à la situation oyo. Banquette tu dois continuer. Débit, s'il te plaît. OK, madame, est-ce que tu as kende? Mais avant que na kende, madame, zela na tuna. Soki oyebi mutu moko o azeko luka ko boma mobile na yo. Est-ce que oyebi ata mutu moko te? Mutu moko te, vous assure. Il faut savoir qui mutu moko bien, il faut ça mutu moko gentil. Mobile moko malamu. Mobile moko malamu. Débit. OK, prends courage hein, maman. Zalaka makasi. OK. Ce qui est en loko moko ozana posa ko yeba juste benganga na ko pesu information. Merci. Merci inspecteur. Merci Nandengo Yaki. Merci na Oscar Maritou. Mohamed Moleka, Charity Moleka, Picole iPhone, Boss Ibra, Banque Centrale, Malebo a Pession Bote. C'est de trop, c'est de trop. Sengolo Zalamakasi, 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 Naza Peponayo, Naza Waponayo, Moninga Nangai. Il faut ça que, il faut ça Koufi, Mobali Nanga Koufi, Nayebi, Zalaka Makasi. Nzamba zala nayo zala ekoki c'est bon. Non, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. Nzamba ko peso makasi nzamba ko lendisa motema na yo debi ekoki naza awa po na yo na kokende pa ite naza awa dalambonga moye ke sika ememaka kunda liwa okei c'est vrai 5 ans 10 ans de bonheur mais après liwa na onzela ni no kokende. Blessed, naza désolé na makambo komeli papa na yo mais kubanga te ngai na mama nanga tukubanda kwa ko rendre bino visite air nyoso nabi pourquoi papa nanga kufi hein nini akufi pona nini ezali ki accident ka ya pamba te na yebi ngai singa kita boma papa nanga na ko yebisa batu omokudu blessed hey omokudu alobi na ye soki alobi vérité akoboma ye blessed ozalaki kobetela nga lisolo ndenge papa no akufaki te komi tukisama te juste que na bane ko plaisanter oza sûr oui nazalaki nanga ko plaisanter osalaka ba jeu moyen aloba ezate pourquoi lui exposer ngai obosani alliance anga na yo olingo katango tikanga kimia nalembi nanga buzobo nalembi nanga pe contrat na alliance yo nalembi kanga mnoko na yo mwana oya stupide yo za ngai nalembi tikanga kimia kende te ngana kotika alliance oyo te nakoyebisa mama na ngai nakokeli sute nakoki nanga lisute tikanga kimia akangeli porte blessé dazolela tikanga kimia tikanga na kende s'il te plaît tikanga na kende wana omokudu akoseka. Merci na maître Blanchard Mongomba wapi PDG JC Feignon kuna na espace Feignon na poto na Beau Sanité ingénieur Tony DJ Modogo Jivens Matala kuna na espace Maria Rosa na Kianza na Makala
esika malebo azwaka mwa pepe. Merci na bino pe nyonso oyo bokotala biso partout bokotala biso mingi lelo na pesi ba mama ya kamba dia dingi mbote o malebo kipaka biso te mbote na bino. Tala omokudu alinga sala mwana nini akoti na nzota mwana tala makambo eza koleka awa tobatela kabana tala nzoto na ye ndenge ekomi blessed ya kanisa ke ezalaki baje esengo famille ya mbongo nzoka asalaki pacte na omokudu akoti na kati ya nzoto ya blessed. Blessed mwana na ngai blessed solisanga blessed loba lobela ngai nazobanga ozobangisanga s'il te plaît loba blessed loba blessed tika boye blessed loba blessed ni nyango sololisa mama na yo nazawa mama ye blessed loba blessed mwana na ngai lobi film ya gango chezali korate yango te même chaîne même heure korate te kaka na chaîne na biso ya malonga esika mosusu akotala bafilme ya makasi ya kitoko boye eza te awa pa na biso divertissement plus édification kasi est-ce que yoki yango zalaka toujours scotché verset ya lelo Romains chapitre 5 verset 8 soki otangi nalobi Romains chapitre 5 verset 8 soki otangi yebisa biso omanioli nini na kombo na yo wana prochain film aussi dédicace direct mais en tout cas naza désolé nazaki trop occupé tala kaka mikolo va changer marmebele boni madame mademoiselle Debbie docteur azoko kakut kolobate ok mais en tout cas to sel makambo belé to sali ba examen belé mais résultat et bimi aza normal et puis mais signe moko troublant ils a vraiment été alors tout ça qu'on envisager possibilité peut-être un stress post-traumatique par rapport à perte ya papa naye mon expérience à vivre mikolo oyo ninga perdre papa naye du coup ils ont confuté ils ont mal à l'aise sûrement to rekoma kisi ko sala ki mettre à l'aise et je pense que elle ira bien. Alors semaine prochaine Sengil Boya pour que la thérapie moko comportementale akutana ba PS4 pour que ba mekako solo là-bas soigner. D'accord docteur, ça là c'est possible. Ça la kaka no to perdre mobile nangai na ça na posta na perdre le sous moi na nangai te to ça là c'est possible pour na biso. En tout cas sincèrement désolé madame, désolé. Sincèrement désolé. Est-ce que problème où ils ont mis dans la spirituelle est-ce que la solution physiquement na évité to landa kaka to comprendre Kibana mamaleki akoyiba télécommande lobela ye sokoro bondo ya bokono atika télécommande pour que totala est-ce que blessed akokufa to pe akobika awa omokudu a posséder nzoto ya mwana mwasi oyo ba maman to mi makabana nzela ya losambo yo linga ko kende kaka yo moko kosolwa na ba pasteur kaka yo moko bongo bana batikala kalibanda kendaka losambo na bana ba mesa na losambo pour grâce ya losambo oeza ko posa bango pemeni ya Yesu Kristo pemeni ya Nzambe ndeko sala ke batelaka bango devant chaque décision ba kozwa na bomo ina bango Nzambe azana na bango pe bazana Nzambe awa blessed azuka kakikalunga pamba chaki na ndako bongo soki ndako ezikaki tala milinga mwana komi kosala makambo nanu asala te ba ventre za kotungisa yo maman stérilité ozwaka mabota te infection chronique zwa numéro na kopesa o ezana lobiko na yo plus 243 80 19 77 2 na suka blessed pourquoi totumbela mba na yo tika talo zozikse lamba azikisi mama na ye azikisi mama blessed ninyango boye mwana komi étrange ozo sala nini ninyango ngo sala ngai alinga tumba mama felo ninyango Jésus Christ ouais comme étrange situation oyo papa Simon Landomo thème ya mama lisi foti joyeux anniversaire de mariage na bino mokola lelo tikete Nzambe a continuer ko battre la bino
tika te couple na bino ezala toujours couple moko exemplaire hein. Osareme s'il te plaît yaka sikoyo eza blessed ningo comme il blessed na yebite ni ezoleka awa mais a comme vraiment étrange étrange hein, étrange comment ndenge nini kuto alinga tumanda ko mukolo wana sikoyo ninga zawa azo repasser lamba atumbi lamba hein. Est-ce que solo na yini nango ezo sala makuna te a comme vraiment étrange nazo comprendre sous te calme-toi nazoya osareme yaka mbango yaka nazobanga ko nazo ki nobata na chambre te sala calme yo lukande azala ka en sécurité ouais? Et puis il peut se mettre en sécurité d'accord to benga pasteur te ko banga te nazoya kala mingi te nazo koma wana nazo zela yo nzambe na ngai nzambe o est-ce que za kolanda film malamu to pesa ki verset biblique est-ce que tangi yango ce que tangi yebisa biso nazo mona exprime moko c'est là ça vraiment clair tu sais hein nazo mona photo ya mwana popi nanda kuna yo hein eza lokola est-ce que mwana no ya mwasi azana mwana popi oya bengaka camarade imaginaire na ye oui madame oui maman azana ye. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit na ba révélation zo pesa biso. Wana esprit démoniaque. Hein madame? Oui. Wana za mwana popi moko ordinaire te. Isa démon zana kati wana. Nzambe na ngai. Débit. Comment? Bozwa ka ndenge ni mwana popi wana. Bozwa ka wapi? Madame, réellement na yebité. Alors qu'il n'a juste que camarade n'a pas quelque la cadeau. Et si le kaka bongo te malamu na yo au sala ba enquête tala et ça vraiment très négligent côté kabana bongo très vraiment négligent moi na yo ane loko moko na ndako ke cadeau to loko mususu na ndako et puis yo osata curiosité akoyeba to curiosité akoyeba et si kanini azui to camarade ndini nda pesi yango il faut qu'on soit très prudent qu'on soit toujours na discernement ya malamu na biloko nyonso zo contouré bana na biso o bana na biso bayaka nango na ndako siko tala sikoyo madame mama nazalaki ata na idée te kutu nengana ki notuna ata na école soki nini na école pe bapesi kinga rapport azoyiba biloko ya bato tout ça nga na pensaki ezalaki likambo ya age na ye te wana ezalaki normal te eza na makambo ebele oyo bana na biso ezokomela bango esengeli omema bango na losambo parce que ebele bazokoma exposé na baesprit démoniaque bango nde bazomema baesprit ya mabe na kati ya ndako tala oyo eza exemple moko très clair eza normal ata moke te wana ezalaki démonstration ya démoniaque na kati ya ndako oyo eye pamba bongo te eye sans raison te mais yoka ngai pouvoir au Saint-Esprit apesi biso ya ko renaître na kati na bomoi na biso toko salela yango nasala kondima toko banda lo sambo toko sambela et puis ngana ko assurer yo pouvoir ya Saint-Esprit et ko imema délivrance na kati ndako na yo amen pe blessed akozala délivrer na kombo na Jésus Christ mais yo kangai après délivrance wana toko kene na ndako comme ça toko zwa mwana popiana toko tumba immédiatement. D'accord? Oh, merci Saint-Esprit. Victoire est en ngambo na biso tondimila Jésus Christ. Merci Jésus. Nous serons kene malamu. Nous serons kene bien. Maman, est-ce que yo ki toli malebo akopesa? Yo mototika kabana na yo. O te lokwa na moninga de mutakabeli. O te wana eza cadeau d'anniversaire. Est-ce que yebi nani apesi et uti wapi réellement? Est-ce que yebi tala blessé dango ndenge akomi lokola e bobo lokola moto azanga mayele pasi na motema asa possédé par un démon asa possédé blessé zala concentré parti oyo awe komi kita mama solo balisusu te mikole bele yango azolo batali kambote c'est calmé ça la calme na kombo na Jésus Christ te awa mama badi lo sambo eza kotoka mama banyo parler en langue
blessé nazo seka moi nazo seka pendant que maman pasteur aza kosala le sambo et nabiki oui nabiki naza guéri et voix na ngai et nayoki yo nabiki yo tala voix na ngai et wana telemi est-ce qu'abiki awa maman pasteur toujours concentré dans le sambo azo continuer ko sambela azo parler en langue maman na piki na ngai blessed na ngai yo maman naza sur miwetite maman yako ya bangai mona nanga te ko simba yete o eza yete mais maman yo abiki azo loba te abiki complètement te ko simba yete akani maman la kingo akobo maman ngabo maman na yo Jésus-Christ na kombo na Jésus-Christ tout genou fléchi toute langue confessera que tu es Seigneur na tangi kombo na Jésus-Christ awa zoakimia pika à genoux yo démon incline-toi yo démon na kombo na Jésus-Christ pima na nzoto oyo tikanga kimia pima na nzoto sikoyo na lobita la film ça l'a concentré awa maman pasteur le sampo jakotoka na 3 tikanzoto 1 2 3 pima na nzoto oyo na kombo na Jésus-Christ na kombo na pima kende tikanzoto oyo te diable aza lokuta omokudu yeyo abibi na nzoto blessed atiki tala omokudu akei boya kotelemisa ye mwana na ngai omokudu ake na kanda na lobi filme yango oyo totali zwa mateya kotisa yango na kati ya bomoi na yo nalobaka malebo yaka kobakisa to mpe korenforcer oyo si oyebi malebo yaka koaffermir malebo yaka kodivertir kaka te mais toyaka plutôt pour na kopesa ba nouvelle manière de voir les choses et pas na biso ezaka ka film divertissement te yo kaka mateya obikisama awa mama azobanga mwana popi yango parce que balobaki esengeli batumba ye pour que omokudu wana asala lisusu mabete mama zobanga yo na place ya maman est-ce que kovanda na ndako yango to po kosondola ndako na lobi na yebite yo kosala nini ndako oyo moni makambo ya lolenge oyo est-ce que kotika ngo to pe okozala kaka est-ce que na vérifier wana mama tiki téléphone na lobi film yango ezokenda kosila lobi film asika ezali même chaîne même heure bonjour madame nga batininga mpona koréparer climatiseur na bino oui nabosanaki yaka kota otalela biso split yango mikolo bolonge eza makasi leka nzela oyo nzela oyo yaka tomata otalela biso split molonge mikolo makasi elanga ngo nete ezoya te osali bien lokolo ye nazoyeba pete nini ezoderangeant réellement nga makambo ya technique nayebaka ngo mpoma malamu te tala oyo ezosala te ya chambre oyo ezosala te ya chambre oyo mpe ezosala te mais ezosopaka mai na kati oluke mai ebima libanda ezosopa mai yango eza mpe mingimingi pembeni ya mbeto ya mwana tezela permettre nga nakende koyamba appel peut-être oza malebo azobenganga toza na rendez-vous na ye est-ce que oza kolanda nalobi sisaka filme ntina suka yo ozala kosisi filme te simoko motungisanga o malebo filme esilaki te awa pa na biso na chaîne na biso tositisaka filme ntina suka oyo nani boye afongoli saki oyo batiaki omokudu batiaki mwana popi wana oyo basala sacrifice na moni yo omokudu source ya force na biso yo topesaka biso longue vie pe richesse esika nyonso oyo kokende sukasuka kozongela ngai na bongo nde esengeli esalama nayebisaki yo deja ke natindi yango malebo vérifie nanu tezela vérifie nanu bien kuna natindi yo lombongo na Orange Money vérifie ko malebo
malebo alobaka soki film eza koleka kobenga te oza kodistraire biso zela film esila bongo benga oyebisa biso préoccupation na yo. Papa oyo est-ce que boyebi ye azalaka na mboka ayaki awa kaka po a récupérer omokudu na bango ye wana azwi omokudu tala soko vérifie otali mbongo ezate vérifier dans le bien tant sous message comité mbongo c'est komaki nayebi malebo esi natindaki nga soki nalaki nakokisaka naza lokola bafanatike mosusu te nga naza na posa kosoutenir yo malebo osalaka mosala kitoko nayebi ke oza na posa bamoyen ndenge nasoutenaka yo wana mama na telefone na malebo lisolo ezwi elengi na la voix angélique nzoka koto yo papa oyo ayaki kaka pour que a récupérer omokudu akende na ye filme na biso yango oyo ezokende na kosila kasi na lobby même chaîne même heure ko manquer yango te ko rater yango te na boyi ekoma o malebo nga na rataki film ba récupérer omokudu na bango maman kangaka mateya jouer nyoso ko sombela mwana to pe bakokabela mwana avant kotika mwana sakana nango kende ko pamisela ngo kende ba ptiango loboko kende ko pesa ngo na losambo nyoso oyo kozala nzinga ya bana ata pe bilamba kolata maman salaka bongo parce que on ne sait jamais ce qui filme c'est pelisaki yo to pesa merci na Hervé Latou métallique papa na Simona Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni pour na ba film kitoko boye Kinshasa kolela na bino esili pona ba problème nyonso oyo etali bongo santé grâce ya bandeko ya Congo Nature Santé oyo baye na traitement naturel avec le docteur Jack awa ba maladie lokola infection chronique douleur ya bas-ventre oyo esilaka te epai ya mwasi to mpe mobali ba règle douloureuse prostate ya sorte nyonso faiblesse sexuelle, impuissance, hémorroïde ya kati to libanda bazali kobete yango dada. Bongo pona batu oyo babotaka te ezala mwasi ezala mobali awa soko ye bakobenga yo mama mapasa. Bokanisi esili ta pona myom na kiste awa bazali kotraite yango sans opération veut dire okoleka na opération te kasi okozwa kaka traitement pe ozwi lobiko na oyo ya sire. Naza Dr Jack nazo œuvre na médecine naturelle. Professionnalisme nanga ezali beaucoup plus maladie interne. O nyonso eza maladie ya kati nde yango professionnalisme nanga. Normalement o nyonso tu aokaka passe na libomo mwasi pe mobali. Douleur au bas-ventre, douleur au ventre, tout le monde wana. Kosala toilette na passe to bengo colopathie, maladie à mitiopo. Oye babengi maladie à papa ya prostate. Eza spécialité na biso. Ba infection nyonso, oboyebi infection ya poumon, tuberculose, asthme, bronchite bronchique. Eza ba infection obstétricale awa, sinusite. Ba infection urogénitale, eza ba infection obstétricale. Tous autres traitements maladies nyonso ya opération, tout traitement sans opération, kyste, myome, appendicite, hernie, tous autres traitements sans opération. N'est pas spécialité naturelle, on a tout ça dans la médecine naturelle. Botuning adresse Congo Nature Santé avec Dr Jack Ezanango Musikate et Zoami Bongo na numéro 17 avenue Kimbata na quartier Petro Congo na commune ya Masina référence CEP Congo. Kasi pona population ya Lukunga na Funa bokozwa bongo Congo Nature na avenue Bomboma numéro 7 commune ya Kasavubu référence station Bongolo oza mobimba oyo wapi na Congo Nature Santé guérison et comme rendez-vous awa jamais rata na zui lobiko na ngaye. Centre Congo Nature Santé. Traitement avec précision, prise en charge assurée. Hey que yo, oui. Merci na bino banso besoin ki opportunité à kotala film na biso kasi. Kaka ndongo tali parti ololo lobby partie suivante ezali
ye arataka film ya malebo te kasi yo oza korate pourquoi nalobi lisusu soki orate bafilm ya malebo na tv to oza na besoin kotala film moko songolo pakala partout oza dans le monde kota na bacompte soki oza na tiktok beta malebo movie soki oza na youtube beta malebo movie tv soki mpe oza na facebook beta kaka malebo movie komona bafilm ya malebo kobima télécharger betala yango yebisa biso otali biso a partir ya wapi parce que baprogramme ya malebo yango eza kobima na se écran tofungoli mpona yo otala soki mpe bosepelaki na film moko eke boza na besoin to rediffuser mpona bino benga kaka numero eza affiché awa na se écran malebo akosala yango eoza malamu etikali na nga se koloba eloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane sana Shana manana mayana saka Dibi diba dia dudak